Materazi. Nous avons talé dans des missions, mais papa n'a bien soutenir les gens. Il y a déjà soutenir raté. À répondre à oui, non, n'a pas ça soutien à été. Wa popo ne tso bina fila tenir dimanche na TV na limite ke bien. Quand moi j'étais bien avec notre ex-boss, Seda Cap, acoustique, 10 à match, Materazi, y compris na chroniqueuse moko ya mboka na biso, non, na bien journaliste pour ça là on a chaîne pe monene ya mboka na biso a na posa otanga komona été parce que là musicien Teye na félicité pour la campagne au sala en tout cas campagne ezapina bien campagne eza toujours que comment mutu moko loba pena ke biso tout rose la pena contre yo mutu moko linga pena ke batu baza la contre soki ngai na roza la ke na sangana na batu pona ye ke toza ba jaloux na ye alongola ngai na ligne batu wana acoustique ala bisa ya dropé boy wana ngatu adona ex président na ya dropé yebisa file azala maele a se méfier na boss na biso alingaka été batu moko ba en États-Unis fallait ba remettre dina filé trophée moko ya nzemo na mon ex isa communauté congolaise c'est ça le même OK mais ba ben ex président na biso à lobby en tout cas on n'a jamais jaloux na ye azo sala boulot n'est bien c'est un frère que j'aime beaucoup mais ba proposer na mona en tout cas soit na ba conseil ba PC ba conseil na nzela zo kende na mingi ngalongola na part ya bato baza ba jaloux na ye quoi atengi pena komono 5 fois émission moko yo ki mumpende materezo bomo pe ki mumpezo boma ye campagne ezaki biso toza bato mabe biso totindela ba vidéo ya en internet était biso totindela ba vidéo ke boye biso to sala boye na bika campagne neza bien bato ba yina biso bato baza la pona ye pona ya sepela raté ata deux personnes ba se ba lenga biso na moment musique ba propose tenir na ba télévision eza po bato ba yina biso non mona bato ya na nyoso e ba nego za la contre relation ya ngana ex président na biso e ba nego déjà kotina ngana mabe ba sangani pona ko traiter nga ingrat impoli to tcheno à part voilà déjà faut comprendre que c'est la jalousie en tout cas courage na campagne au sala na roloba que nga so contacter na jaloux na ye en tout cas na contacter été na tala mamunete na tala na bika ke ta sala boulot na bien asala honneur à place touta mais nga alongola ngai na liste batu achaka ke baza ba jaloux na ye nga na koza jamais jaloux na ye na dépendant na nga na sala mamunanga et puis merci ndalo ba pe ayaki anniversaire na nga pesa ba cadeau merci on était frères mais alongola nga pe na liste batu bazala ba jaloux na za jaloux net zena ndinga otulate ka yaki anniversaire na pesi cadeau ezaki otulate po la saka ke moi ya ochama choke soki ayaki na ndinga otula ye moka mta oyeba mais nga na yebaki ki frère na nga otalanga comme des commis bon en tout cas ata la pena plus coin na yazana orchestre na yazana batu na obalinga kaye ata la promotion ya makambo na ye atanga komona nga na télévision te Materazi non talé na des missions batu na papa na bino na mona soutenir batu mususu yo déjà soutenir raté à répondre à oui non na pas ça soutien na été nazana besoin na ngote voilà tanga komono sur na télévision te wana vraiment au girant mais aleki bino alobi na leki bango soko to yebite na koye po yo travail na ye na koyemba na mbongo na bilama pa alobi ndenge na lati boy po eza pene mission ya sala keza na droit de réponse ba to ba yebi kini yebi ke matera poli tout droit focus makam na yo mais aleki bino bo travail ensemble na aleki bino na nini na yeba no kone mutoloba ke aleki bisoti nga person ala bege ye aleki ngaite muno na mutolo biti ya osala makam na ye osala ngo bien biso peto sala mamu na biso na coin na biso na niveau na biso asala makam na ye a concentrer chemin na ye alongola komona nga na munoko na ye alongola nga na liste ba jaloux na ye nga na jaloux na ye te nde na mona oloba ke to sali union sacrée pour na combattre nga jamais na kozala jaloux na ye asala vie na ye ouais bana king bana monde entier quand des arcades yo libino chaîne na bino ya sika Congo Top TV on s'abonne de mon radar chers internautes balandi ya Congo Top TV 2 na pesi bino bambote belé c'est on peut oyebe belé ke bozana sima na biso ya Rolanda chaîne na bino ndenge mo mesano ezalaka toujours to bunda na toujours pour na kopesa bino lengi ya Congo Top TV to informaka bino musique politique nyonso yeleka na mboka na biso Congo na kobanda bongo te sangi na pesa mbote pa tout puissant gogo kenge na pesa mbote na esabu na bambi la banque suisse toujours na pesa mbote ne Tamkar le fils hein l'infinitif na pesa mbote pa Tamkar le fils. Voilà, nazanga moko te tozana ye moko King Materazi. Hein?
leader moko ya kimia ya poli ya propre mais bazo tumbola ye po ça la musique ne propre ya boya ne polémique ba moneti nyama donc so va no même na kin o legi na TV bono tang no comme matirazi boye te to sa musique mundam na par na biso to ba jeune mundam tale na sani ne kisa ya munene Congo za Gaillard voilà El Makande na simabilili ndenge na esimi nanga moko te to na le king matirazi. Prise bonjour. Bonjour mon frère et puis bonjour na batutu ba Hollande biso partout dans le monde entier. Voilà bah bonjour na batu nyonso to yeba ntukutu na parler to déranger ma mukende ni santé ni makambura. Non kimeza nango merci na batutu nde ba pesa biso ba chance et puis ba yoka banze mon abiso rendez-vous ezaka le 28 décembre na misa single moko na maison de biso production la noblesse 5 étoiles et puis après que temps na pesi bon album na bango décollage na bi ke batu bazeli moi trop bazo apena album na bango décollage. Voilà que la tête décollage j'ai un truc message moko wana autour de maison production donc ça produit par maison moko ça sujet moko album na biso décollage tout ça na maison mo ya production c'est ça toi na producteur ça la production album na biso décollage ouais. Voilà décollage je suis producteur au moins une fois de plus courage et puis toi ne sengebelo et que materazi a suis producteur na ye mais matera bana poto bazo lele belo so beta banzemba kitoko album na liboso ya mibale puis ba qualité ya ba clip mais neti promotion ezoboma banzemo neti ba confirmation ya ba junior ba ometo ba match facile ya ba RK ba gare centrale ba clip wana non to banona ba qualité ya clip vraiment ba clip ba te belé ba mikole belé bazo tela monoko yango yozo sala ba clip ana isali mande mais Coco t'as déjà studio ko sala ba sona to sala kana ko sala ba clip wana izara mbongo na chara pe na télévision mais na yoka souvent ba fanatique na biso ba pesa biso conseil concernant mambo ya promotion ya on a toujours tout tomega au sala moi tomega au sala tomega au boulé pena qui tout ça la subiso monté tout en a producteur pour tout pincher mambo ya promotion parce que tout ça là déjà boulot bien so moni ba toi découvrir qui matériel za la ils a pour na boulot bien ils a pour na mafinga te ils a pour na ba polémique te malgré ba to sala ba campagne faux pour na biso en tout cas na coin na biso ba to ba sala déjà qui ba yoka biso ba pesa biso ba poids en tout cas on remercie bango et puis bah c'est l'album na bango tout ça la promotion est bien mamoto ça là dans les bons. Voilà album asikezo ya promotion kozala ya danger mais tout le monde a pe maïso fa bo père na bino soutenir ming beka mais ba promotion ba nini e moko chaka pe na ba stati po ani pe yoto ke pe na sedo benina pe un président pe na mutu bozaka na ex président non quoi a chepe mo po na oya yo pe non nga déjà maïso sala da tout pona e tiens ndo ça pe na kita koza pa mela soyi comme les materazi va même apesa nga chance au Chanzembo mo na chaba vocal na Chanzembo na Villanova ils ont déjà soutien na ye normalement et peki sa mite ka sala pona frère mususu pona bandeko mususu e koza la kanga ngate bato besprit bazala ne bato bakana besprit nengo na kete ye kaka boyebi bango en tout cas na cœur ouvert na bato mususu na bandeko mususu kete bakopesa nga tout comme peut bakopesa bato mususu c'est ça. Voilà bakopesa ko bakopesa bato mususu mais matera au moitié lelo yo za vraiment très poli oza toujours calme on répondra bien mais bandeko na bino mususu ba s'enflammera relation no benana Fabro en personne pena boye izaka ngoka bien ou bien zaka que reconnaissance ne tikala mais relation izaka so pour cause reconnaissance na ba bien wasaela yo mais relation izaka ngo pe soute relation ezali wana za muto salanga grâce ne bato bamonanga wana grand poète ponanga moni ndenge ezala tokolo ba nzamba pambolanga mais nzamba ko esango te likolo acha muto mo bo mutema malamu pona yo abimisa yo comprendre en tout cas maestro za père ponanga grâce ne bato bamonanga. C'est ça, tout solo la ramamouto ya pepel. Voilà, bah jeune abonné faut de soutenir. La politesse et les guignons, reconnaissance et les guignons son avis. Mais à part père na bino pe Villanova le toko le beza groupe jeune groupe et bien si ba jeune est belé, bozo est vraiment qui toko bozo tenir kin mais bobima est belé, ba ma c'est belé ba osala. Nani o bena matera yo na yo lokolo appelle lelo album na sikezo na producteur ba ma c'est belé ba la producteur répondre ba vraiment faut te féliciter yo. Ba ma c'est belé ba la producteur yo na producteur album na sikezo ya toko mona ke matera yembi pe na moko ya ba bazaka na village. Nani bozani bien bosola na bino bien. Non, la plupart de ma ça tout aux apena bien ou tous à en bonne relation tous à bien. C'est ça. Donc la plupart de ma ça bozama mais to bozaba bien ma ça ba proposer to bina fila tenir dimanche na TV na limite ke boka bien. Là on est ingrat par rapport to gende malem. En tout cas so moi ti que là on a tana expliquer les loups et puis na clôturer là. Explique-toi il y a vraiment. Voilà. Au moment ngai ba master le monde wa changa ingrat impoli orgueilleux
soi-disant na manqué ex-président Nabiso. Okoyoka bon na yoka te et dépend de Nabino pour na yoka déjà master na bandi siko na banda un par un. Quand moi j'étais bien avec notre ex-boss Seda Cap acoustique 10 à match Materazzi y compris na chroniqueuse moko ya mboka na biso non na bien journaliste pour ça on a chaîne pe munene ya mboka na biso a na posa otanga comme on était parce que là musicien té ils étaient tous contre relation ya ngai na ex-président na biso. Une fois acoustique 10 à match akuta na grand frère na ngai Dropenzao abisi eboy amona loba yana téléphone nanga heureusement nzamba salanga grâce nana mayele moko na téléphone nanga nyonso nazaka nango ezaka na enregistré donc ngai kotonga no mutu pa nanga te po téléphone nanga enregistré bapel acoustique abisa ya drope boy wana nga to adona ex-président nanga ya drope yebisa file azala maele a se méfier na boss na biso alingaka ete bato moko ba en États-Unis fallait ba remettre bina filé trophée moko ya nzemo na mon ex isa communauté congolaise c'est ça le moment okay. Mais ba bengi ex-président na biso alobi ba pesa mo bina filé te bina filé sali nanu eloko te ya moi nga so na yebisa so animateur yebisa e ya na ngata na bisinga na bengi acoustique a confirmer nga. Et puis là ma voix sur acoustique à salon na groupe moi WhatsApp tous arabi so ni ba musicien délai ba toutes les questions en répondant autrement abi oui na lobaki yango mais na lobaki artiste mo ka ya munene tous arane était bien mais oh ya loba na non. OK wana ira incitation à la haine déjà bango banda kotinanga na komana haine contre ex-président na biso donc il est malem ngai na banda ko répondre toujours mutu azala mabe azala bien na ko beba na mutu mukolo mutu osala nga mabe o nga mona moni ka salinga tant que mutu asala nga mabe te bo pousser nga na kabana na mutu te c'est dakapo abenga nga na ndako na nga la téléphone pour me dire que yaya tika ko tanga ka kombo ya le mutu ozo pese makambu yo la ba succès na yo tipo ana faux esprit alinga biso te pa olinga te nga kutu na so misa générique na ngai na buaka na kriya ya mado na kati ya générique na salaki bakanya na YouTube aga faux nyonso na loba non iye wana lelo mutu azolo to ke le maleme merci nyonso na la incitation à la haine donc bango anda style na nga déjà beba na mutu sans cause. Ponga ina yebake Patrick Beckham ako millet du maître mutatindela ma vidéo wana Materazzi ya émission ya porte-parole ya Patrick Beckham alo finganga alo bagé élève du maître wana boss na bango lobi ayebi ngo te yete mtapesa ke kumwana comme o ya pesi valablement eza aide du maître ye to yebi ete na village tout ça mutatindela nga yango Materazzi tant atindeli nga bongo atindeli nga pour réaction na ngende na moment na nyonso ngana ex président nga toza bien bango ba sala bongo bozotanga na TV voilà chroniqueuse wana ya bana isanga ya bana ig na ya concert na ya mais otanga comme président nous la concert na tozo yembe trop batu ba ba otala yo et puis ani ngane yote toi malembe et comme moi grave que na tout na détail c'est là pardon tu dans la personne détail il y a Joe. OK jour on a tellement pour remettre ex président na enveloppe il y a pas concert na l'hôtel au beta na ngola la même personne a benganga chroniqueuse na zama batna bo biona ba enregistrement makambu tuna ba conversation sur le labo absinga comment on joue mbongo na yo oke no pesa mutalinga raote ba kokyo sala ope mabe na mbongo na yo mais lelo na mona batu ya na nyonso o ba nego za la contre relation ya ngana ex président na biso o ba nego déjà kotina ngana mabe ba sangani pour na recruter nga ingrat impoli to tcheno à part. Voilà déjà faut comprendre que c'est la jalousie.
soki toke nango bongo oyebi ntango tozalaka na light music bafrère na biso balongwaka bacontre maître ok na ex-président na biso mpe bayokana te na confirme te ke bayembela nzembo mais bayemba nzembo oyo elokende so otie badetail nango eyeke mpena direct te oyo neti bayembeli ye badeborda bazwana baparti nzoto ya mutu oyo mutu badetail yango bakenda nango bandenge oyo basala baninga na ngai wana bakamarade na nga oyo lelo bango soi-disant badéfenseur ya père na biso bazalaki wapi na moment wana mpo badéfendre père et puis bazwango wana bacontre maître na bamaster oyo lelo baolobaki baotelemelanga mpo naza ingrat baliaka na bacontre maître bakendaka barete na bango bakendaka miziki na bango bakendaka baconcert na bango babetaka masolo na bango nendenga bien na télé bakse minute olandi ya joe merci papa merci moi mambo alobi eza mo ebele naosianga na pdg Chabani record papa na ngai yebi déjà apesanga de espace alors aisama merci papa pour tout aisama concert na ngai nyonso nakolisa papa nayebi koyotala ngai soki obakisela ngai ata 20 minutes mpo na wana mposa mpena na éclaircir bato bacomprendre parce que ndenge na bonaka ko avocat na nganga moko ntango bato baolinga basalir image na yo wana baélément oyo eza valable fo amo koloba parce que ekomosala mabe na matoi ya bato si réellement bango bazodéfendre ex-président na biso comme père na biso baosala kaka na kananga baliaka na bacontremaître ndenge nini bakendaka misike ya bacontremaître ndenge nini bakanganaka bafoto basala na bavideo faut comprendre alors que bacontremaître na ex-patron faut comprendre que c'est la jalousie et puis ils sont tellement faibles faut basangana bon pour pas combattre mutuaza fort toleki mais est-ce qu'on a ba déclaration acoustique à l'état la TV aloba boy yé alongwe villageois pour ex-président na biso a triqué à l'heure ta concert place ton heure répété ex-président de biso benga. Ah merci PDG Chabani record le PDG Gabriel Chabani record à 10 minutes à ben à aller dans la TV à ça la émission à ça la déclaration na na mona na ba vidéo ya ba fanatique na ye ba kamana ndenge ba zo finga pe ex président na biso c'est dans capo aller dans la TV alo ba boy ye muta komisa ex président na biso place a komi lelo pa bwa ka cri ya mado et fongona makamutu ex président so komana ba car banda ko makamutu mais ye abimana yelo côté wana la kwa kize mutute la déclaration non mais directement la kwa kize papa ngo komisa ke biso ko manquer respect que amute mamabe ndetu yo tombole mais ya c'est rien déclaration na ye Materazi non tali na mission ba tu ne papa na bino na moni soutenir ba tu mususu yo doit soutenir raté a répondre oui nan na posa soutien na été ba déclaration na bango jour ni mission mona na télé pour na ko contrer ba déclaration na bango to ça ni ko mon na a sa déclaration na ye ni mo na peta na ye na sali déclaration na moni que relation na eza basé na hypocrisie. On a ba élément et puis ils a clair et net. Si nous voulons ôter les mélanges, pourquoi? Dans notre temps, nous ne pouvons pas la déclaration la bino, na zalara ni chaud ni froid na le baraté. Là ils sont en paix la master conseil, basa la boulot, basa la musique à bien, ba oza ba fanatique. Ba kanisate ba fanatique à Villa Nova, ba okoma ya bango, so y bango ba osa bon. Et puis ba kanisate ex-président na biso a son effort ça la mission moko a longa de apna a ça la moté a ça Teye non félicité pour la campagne au sala en tout cas campagne ezapina bien campagne eza toujours que comment mutu moko lo bapena ke biso tout rose la pinto contre yo mutu moko linga pena ke batba za la contre soki ngai na rose la ke na sangana na batu pona ye ke toza ba jaloux na ye alongola ngai na ligne batu wana en tout cas na rose jamais jaloux na ye azo sala boulot est bien c'est un frère que j'aime beaucoup mais ba proposer na mona en tout cas soit na ba conseil ba pc ba conseil na nzela zo kende na mingi ngalongola na part ya ba bato baza ba jaloux na ye quoi atengi bena komono 5 fois na émission moko yo ki mumpende materezo bomo pe ki mumpezo boma
ye campagne ezaki biso toza bato mabe biso totindela ba vidéo ya en internet était biso totindela ba vidéo ke boye biso tosala boye na bika campagne neza bien bato ba yina biso bato bazala pona ye pona ya sepela te ata deux personnes ba linga biso na moment musique ba propose tenir na ba télévision eza po bato ba yina biso en tout cas courage na campagne au sala na rolo ba que nga so contacter na jaloux na en tout cas na contacter été na tala mamunete na tala na bika ke ta sala boulot na bien asala honneur à place to uta mais nga alongola ngai na liste batu achaka ke baza ba jaloux na nga na koza jamais jaloux na dépendant na nga na sala mamunanga et puis merci ndalo ba pe ayaki anniversaire na nga pesa ba cadeau merci on était frères mais alongola nga pe na liste batu bazala ba jaloux na za jaloux net ezena ndinga otulate ka yaki anniversaire na pesi cadeau ezaki otulate po la saka ke moi ya ochama choke soki ayaki na ndinga otula ye moka mta oyeba mais nga na yebaki ki frère na nga otalanga comme bon en tout cas atala pena plus coin na yazana orchestre na yazana batu na o balingaka ye atsa la promotion ya makambo na ye atanga komona nga na télévision te nazana besoin nango te voilà atanga komona sur na télévision te wana vraiment ozirango mais aleki bino alobi na leki bango soko to yebite na koye po yo travail na ye na koyemba na mbongo na bilama pa alobi ndenge na lati boye po eza pene mission ya sala keza nango droit de réponse batu ba yebi kini yebi ke matera poli tout droit focus makambo na yo mais aleki bino bo travail ensemble na aleki bino na nini na yeba no kone mutoloba ki aleki bisoti nga pesa ngala bege ye aleki ngaite muno kona mutolebiti ya osala makambo na ye osala ngo bien biso peto osala makambo na biso na coin na biso na niveau na biso asala makambo na ye a concentrer Direction concert, merci mon Dieu pour la grâce. Bolingo azalaki konguluma na maboko no lelo komi kotambola igene nyonso na pete kitoko yoka propre nzambe alinga asali tete kitoko sala makambo na ye a concentrer chemin na ye alongola kombona nga na monoko na ye alongola nga na liste ba jaloux na ye nga na jaloux na ye te nde na mona olobaki tosali union sacrée pour na combattre nga jamais na kozala jaloux na ye asala vie na ye matera yo bena yo 1 contre 1 bena na bina filer 100 po ba leki bino ba musicien bona bino ba boxer te ba combattant te ba boketu te 100 matero yembi banzembo nga lobe nga na landi yango ba clip eza vivant yo na ye bena 1 contre 1 100 matero te on a ba fanatique to ba juger biso parce que biso to yembela batu nga na oyemba nga na oloba te ke nga na danger omoni nga lelo batu ba découvrir que naza talentueux na jeune mo bien so tali pe discours na nga pa batu ya jeune mo poli na respectera batu na pesa mutu tout valeur na musala na ye ceux qui batu ba comparer ba nga na osala comparaison te batu ndeba osala comparaison ba tala banzembu na ye ba tabe banzembu nanga c'est ça et ça plus ma nanga te za mamba ba fanatique fanatique ne ba juger bino mundamna musique na ye munamta sala makam na ye voilà mais to mona ki pe wa Fabro eza ekolo yo uta to lekate santo tunango Fabro disait ken piana comme un fou ba pesa ken piana carte ma boma ba journaliste belé ba tomboka ki ye moko pe kutu bina fidèle lobaki mutu wana zo condamner bino ba journaliste fa bo tomboka le to mona ti moi do moko bo mais c'est PCP ba te belé pourquoi on pona yo matero mona ngonde est-ce que ba ça na moi raison a kende moi mabeto te wana ngandi na maîtrise nango te en tout cas na focaliser na album nanga na sa décollage na maîtrise nango te donc yoka mama décollage makamno mais ki mon pe o ba belé ba zo attaquer na bango naza jeune mo bien éduqué naza artiste moko na respectera batu songa avant devant batu na yebi batu batalanga ba papa ba mama na respect mutu tout ba popo en mutu pe boko tuna pe mutu otuninga mambo maestro Fabo art na lobi mutu asalanga mais ma mususu pe ba vie privée ya maestro ya pe mambo nanga pété vous comprenez na lobi no ki naza na maîtrise ya mambo oyo lo bananga te c'est ça. Voilà tout le monde chez Tembe beta ma kitoko tout le monde ba so belo sala mais l'autre décembre to kene banze muna kitoko ba rumba na pesinga faut présenter on matera pas ba cause la moi programme moi date moi boité za boucler avant ba décembre ke ba sepela ba bina ba yoka sou matera biloko en tout cas na beng ça toujours ba fanatique na ba ya toujours na XB na banda na Kimbondo on a répété chaque vendredi mais surtout dans le programme na nos sangana na réseaux sociaux ba bandero le mataka to betaka to beta na Sayo Beni les visionnaires merci na batutu ba yota la biso to zapena ba programme sous ba yelinga ba confirmer wa to no songa ba fanatique ba ya ba savourer la bonne musique
Voilà tout le décollage des Zoya, mais malgré une bimité, tous les années na décollage. Album à libosso, zaki yomoko, yembi kitoko, maki single pe banzema kitoko, maramtu kitoko. Décollage ko bombe la bisoni. To flash à tout ça. Décollage n'a 8 ans au travailler, et puis quand aussi ba fanatique na que na lobité que maintenant ça la ba sala ngoté, na logana peut-être à moi 5% de musique congolaise. En campagne. Matera yo mo bena 5%, mambo le ki le 5% yo mo. Mais na lobby belete na bika 5% de musique congolaise na niveau nanga. Na bi belete 5% de niveau nanga ekokiti. Donc décollage et la musique congolaise 5%. Te na lukana porta ta 5% parce que bato muso basala la musique au moins awasa musique au moins nzembo ya loka nzembo nanyo mutasa nzembo nzembo ya loka nzembo na menga lukana sapina kite so bimisa tam so 5 10 chansons nzembo na nzembo ne longi nango nzembo na nzembo na maloba nango nzembo na nzembo eza teke bébé ka troté. Voilà, mais décollage en tout cas c'est featuring puis ata te na sina sali ba featuring na album ya batu merci na batu tout ba invité nga na album na bango na remercier vient na Selo Scrum nda benga nga na album na ye. OK, ye man album na ye. Na album ya vient na Selo Scrum to imine nzembo moko wana to mbeli Ida. To mbeli Ida et puis na imbina na master na ngamo Bel Air aza Rwandais to imbi na nzembo moko et puis na imbi nzembo na Angelos. Zo bi makalate na imba pe suna ser na biso Alte Savana na Belgique. Na ba featuring wana sa na album abatu mais album na biso toujours ça na ba artiste nanga mais na biki et comme appena tamo bo isenga pe tout ça la ba featuring na batu do wana matera ndolo ba ba featuring batu ne ba invité na album na bango c'est mais matera yo mo lobelo nini net c'est le scrum déjà grand artiste ayebani na kombo abengyo na nzembo boy man album ni boy tout ça te naza artiste oyo azana ba talent belé yango na senga na ba fanatique tout ya la bonne musique batala pe garçon bien naza garçon mo boy ba 2 ans 3 ans bat bobeta masolo mususu ezalaka na vérité le côté na sincère vérité ya na escalier oui ya malema ba comprendre que où eza mbongo vrai où eza bikoro on comprend voilà matera to tika la pe wana te lelo musique ya Congo ekomi ngai naza na boy ngai na sala boy ngai na sombi boy ngai na kenda boy ngai na beta boy nde pena matera vandi boy so babi matera zitanga 5 jeunes Bazen, ezaka ya Villanova te bazen baza partout ba beta musique ba sa maso na banki toko 5 jeunes materaza lo bake ba roza ba poli ba sa musique bien ba ebo yemba materaza ko tanga na en tout cas so tali pe mikolo moi trop na comme na moi discipline mo be rotanga ba kombo ya bato na télévision te parce que oui que j'ai ma moi belé et comme pe moi faut na comment éviter mutu so rotanga pe kombo na télévision c'est pelipete te na lobby nga wana ba popo na nga pe parce que naza pas entouré na bato ba conseil nga pe naza ba conseil kutanga pe na ba kombo ya bato na télévision naza apprécier on pe na bien te na mona pe na moi bien pe na makasité et puis ba jeune belé ba sala boulé belé et puis naza inspiré na bato belé naza respect na ba artiste tout ba sala boulé bien artiste ou tout so ba beti guitare na kota na guitare naza respect na. Voilà artiste nyonso abeta ekota studio po yemba matera na ana respect mais matera toto mona wera son a raté Zénith Kofi Olomide Djaja Kombati bino boza ba jeune lelo rêve na bino peza bato bazo entouré o boy ba mibali kitoko ba yemba kitoko un jour bobeta pe ba poto bokeni pe ba wapi ndenge zo mona eza musique na biso zo kufa parce que ba tebe bazo konane pe bino ba artiste yembe ben salité kolatsa bansi mutakala bino mo vi pop tande oza bo soin mona ba momi ngo chape na ba kalba ba nini ba onka ba piaka ba nini musique n'a pas été étouffée par les combattants. Bino moko nde ba mission ça il na bino pende CP ça ba. Excusez. Nga naza na moi maîtrise penate na mambo oyo o penaso ya mi ba grand moi belé ba ko na maîtrise ya ko répondre mais on appelle moi TV ke ba boké tu ba sali bo. Et bon ma musique na biso izaka nga na danger. Bango tunga na leki bango. Musique na biso ezokufa na mamwana et puis na mutema mabe. Et puis na mutema mabe ya ba congolais. Ba liboso na nomona ba vina biso na te congolais za motema mabe congolais mo ennemi ya ndekone congolais na nomona neti bato baloba bongo neti ba za ba jaloux mais de plus en plus nous vana na mama comment comprendre que ba ndeko na biso mususu baza pena ba ndoki pena ba ngonde bazo sa musique na biso kufa mais question on a préféré so yambi ba grand na biso tuni bango ba roza na maîtrise à répondre mon peu ma thérapie na groupe ne bo revazo peut-être une production moko ailleurs libanda mboka
Non, soyez, mais on a musique, on a juste musique, on a je me souviens encore, les Cameroun maestro, il sanga kala, il sanga matériel ça là quand musique. Bambon on est dans la poche à bâton, on a basket sur moi. Mais comme on a bâton, on a dit basket sur un mot. Et faire au yemba au moins bien quitté, bambon on est dans la poche à bâton, yo yemba so musali ganga na bateau ya bateau. Bama monoto, bam oyo mérité et ya na pembe non. Voilà makambozo mérité ya pembe no matela pena lelo production zui pena bo poto mamutu pena balance ya bo pas combattre kati musique mais ça. Non, non comme ça quand dans la circonstance tout parce que les mettre les circonstances tout et oui ça veut dire que na lancé projet soit commis na comme ça quand Zambé soit commis pété na comme ça quand Zambé ça veut dire ezaki yangati ça pena balance matela ndule rato comme Nzambe oui ezaki yangati na comme ça nani ya permettre combattre na comme ça nani parce que faut annoncer pasteur be sango pena ba messe na l'église bani te ezaku tu pona bongo te sotali attitude danga sotali ba start to ya danger ba na attitude donga na zana o ba vanda ba succès ba 20 ans ba na attitude donga na bato ba na succès ba 2 ans 3 ans ba ngonde ba ba mona nga ba yokanga ba ngonde ba zala bungu mais bato ba bena ba akebena succès ba 20 ans ba 30 ans au monde bena gete ba pesaka na bato ba na chance. Voilà ba pesa na bato ya CAC ba chance voilà bino ba paniquer ko loba ko finga baninga bona ba sikisa mikuse type la skala na pesa mbote no ebele Olivier Bangala masa na pesa mbote ebele Jonathan Niemba na pesa mbote ebele José Mitui Paulin mbote pe mater album asikezo ya vraiment c'est un album qu'il faut attendre yo moko lobby déjà photo zelango ba ça pourcentage ebele la musique ya Congo banani olingi ba soutenir ba pe mabanga po ba nze musu ezaka dabo vidango avant mon partie ya vidanze moneda une année et vanda na ngomo zela bana poto ba oya yo ba soutenir yo pe bazala zala na yo banani appel no ezani non bato to balinga la bonne musique bato bana besoin banzembo babenga biso bato bazana besoin ya dédicace babenga biso ba osa jamais dessus et puis numéro na biso ya bureau isa plus 243 90 38 93 756 plus 243 90 38 93 756 so babengi et puis nazana besoin ya bato babenga matériel ko finga no bato te concentraka matériel sala boy ba oza biso ba oza jamais dessus ba oza album na bango kalaté et puis c'est ça quoi. Voilà des collages de ya kalaté la dilandu hein petit matalata petit nangai hein Joe Makese massa nangai mais matériel bato ba déclarer ba mission na yo pe fu ba yebana bato bazaka na yo porte parole non peut-être neta yebanité fu ba leka pe mo ba défendre ba bilo mususu ba lobela pe ba programme na bino nyonso ka yo moko yo mondo lingaka nyonso ezalaka yo to eza j'ai groupe ba question eza ba question très important et l'accent que naza considéré pas bato parce que souvent zaki l'européité bato na pété que matériel ba mission ba yebanité ba porte parole ba les karaté ça veut dire et là qui sanga combien bato bazana amour nanga marqué bato bazana campagne ki bato ba yinanga ki naza mutu mabe merci na bino ba mission nanga na sala ka banzemo na pesa ba chance ba Mbappé ba ngos ko ni ba koma pe na courage à la télévision le quoi parce que matériel naza na mo combo et moi demi mais na sala effort ya la TV pour bato ba découvrir de plus en plus que naza envie nazo sala ba œuvre et puis ba porte-parole bazana ba tana ba je suis no gros bazana mo belé bazana ba ngwana bon ndé bato ba lobi bongo tondo tindika ba ngwa ba sala émission bazala sala donc ya pena bo message ezake benga bureau nyonso numéro ba pesi apa emoko président ya groupe benga numéro wana kozwa mutu nyonso na posa na interview na groupe ya matera mam nyonso na ngo posa bokoleka message na suki kozala ndenge nini message na ngezaka kete batu nanga o balinganga base l'album na bango na osala ngo na motema moko ba osa jamais dessus na opesa ba mélodie bien na opesa ba couleur nzembo na couleur nango non bon non lo ba mingi te na sala ka boulot bien parce que on est paying valeur parce que les tolonga ba tomoso ba pesa chance te ba tomoso ba pesa chance te ba lo ba toza apprécier mais les lo ba to comprendre que matériel ça la musique est bien songa na no CP que na zo beta telle place ba to basukula mai baye na pesi mbote na vie na ngie wa bayaka na bureau na bango na pesi ba mbote na ba Junior ba Ometo grand boss ayaka na ba dollar na ye na pesi mbote na ba Mireille Sanduku ba bidi abaka na pesi mbote na ba Sema Mayasi ba Nadine Sanduku na pesi mbote na ba Jansi Mayasi bango bayaka pena na banduli na nga bayaka pena ki bayaka pena wa pesa makambo quoi.
Voilà, bayaka ba pesa makame dès que son abisa suka na pesa nombo te pas petit nanga junior mayando lokwete matira yo atamta finyo atamta lobi mabeno ya kaka oloba nuka bien na ye yo kumisa ka nzambe musique non pope na yo oloba ngana mutu eko simba sute fo muta salo voilà yo za bien éducation na lobi net bato muso ba loba ngabe na so muta fingi mama nanga na bosa niyo nga mutu a critique yo matira poneti boka bana mutu donc koloba ngate ngabe na loba suto yeba su fo muta sali te en tout cas mutu so oloba fo ponanga na lancer message o lelo mutu asala campagne fo ponanga fana na kwena yo atoza Michael Jackson fana na kwena yo ngana fana na kwena ngai mutu alobaka fo ponanga mutu afinga nga avanda na kwena ye kokomela nga te na komela ote na kufeli ko yate na zu problème ko ya kokomela nga te tozala ka bongo aya peso anniversaire te oui mutu solo baka fo ponanga musika nanga c'est ça. Voilà, nous avons le faux pour la matière. Zala musika ko komela ete ko benga ete muna muta garder bande nae. Voilà elle makande na pesi bambote na ngai pe lisusu pa na yo na pesi bambote na nga pa ya massa na nga Carlo Mbaya Francis Dibaya na pesi bambote na ngai belé pa na yo. Monde de la fin na yo programme ya groupe répétition sous bat baye belé bana bandal voilà qui tambo partout ba soutenir yo bana ki senso ba soutenir artiste na bango bana pe ki tambo ko ta ba maya se kuna ba soutenir artiste na bat ba finga matière maternité ba terrain belo bo na ko kota. Mais bon, on va dire comme on oublie ça. Mais soit disant à la six. Babina jeune moi ba côté akuna me yo boya non. Mais batango tout ba le baga baza ba vienne nga so moni ba on pesa ba mbota respect. Ba ba linga respecter. Na ebité en tout cas soit disant ba. Vena ngoke to mona yo na car bozo ye na moto ngo tout ba. Ah, mamona en tout cas nazana tango le belango te batu musupe baza ba niveau na ngati. Na nenga foté batu mususu pe ba beta musique ba jar ba beta nga na beta musique comme ça Ranson millionnaire na beta musique comme ça Kofi Olomide patron na beta musique comme ça vient na biso Ferregola na beta musique comme ça vient na biso Fali Poupa Aigle musique comme ça ya na héritier Watanabe na niveau na musique comme ça Maestro Fab na niveau likolo batu mususu ba se comparer na batu ba ya ba jar ba musique ba beta en tout cas sous na guerre na mutu moko l'ensemble vers ngate ça la guerre na mutu oyo koko sa ni guerre c'est ça. Ni si vous avez un bon thème na bat nous tanga ba combo facile bat musu za penanga. Na niveau otanga ba combo bat musu te bango bazana ba niveau otanga kombo na ngame ngana omona bango ke te ba so ba pib nango prévenir omona te so ba stali blo na cha bango na ba stati. Ça veut dire blo ba sala ngana ezo peser na ngote. Yango mona ngalo ba peser te. Tikolo mabe. Ezo peser te. Yango mona so o stali fo pona ngana zo kana chaka na stati. De oya sali yo tina stati na. Na changa na stati na nga. Na changa na Instagram na nga pona la so zo peser te. Idéologie ni idéologie ou tu vois. Parce que so magana ba car ba nini ba bilamba zo la ça na rien. Papa bakar ba nini biso pe to tambola makolo te. Ata na IST to tambola est-ce que tout ngato ke émission to benga ko papa tinda biso car to ke non. Uto papa kote to fotinda kote. Nyonso asala. Sala makambo na niveau na biso pe to sama na niveau na biso c'est ça. Voilà matera bambote na yo vraiment bana poto bana Kinshasa bato batiaka mwa liboko na poche ba aider musique ya mkitoko boyeki ni liboso. Na pesi mbote na Junior Baometo na pesi mbote na Laskoni Mbonza na pesi mbote na Papi Sapo chef de ville na pesi mbote na Chiko Simisi na pesi mbote na HK Silence d'Or na pesi mbote na Boulé Mukuna na pesi mbote na Zadio Chabola na pesi mbote na Amoro Sandem ya papa na Joyce na pesi mbote na Hervé Kachama na pesi mbote na pesi mbote na DT Mirador Cordon Mike na pesi pe mbote koto ali na pesi mbote na Cléry Yenge Dadi Kabwanga Fabrice Tanzami na pesi mbote koto ali et puis boumela ko de la part de frère na biso azo filmer biso kitoko. Voilà, est-ce que matera pe na kino na pe na pasteur au sambela batebe ba bi materazi au sambela trop oza vraiment neti moi bat question on eza mona moi sans communiquer kimi na mona commentaire to ça l'émission no mo wikala mais atuni au sambela pa nani oza neti boy trop na sambela na liloba et pas prophète Konde na pesi Bobo Konde mbote na pesi papa et moko prophète Konde na pesi mbote puis mais na coopérer na ba sali tu ya Nzambe na coopérer na bango. Voilà, zani mwana prophète Konde bozui réponse ya moko matera Sabrina Bambi la banque suisse donc enano liloba banta liloba bazana bango boyi ata muta sali mabe atie na stati muta fingie batie kaka na Instagram de ba sa bango promotion na bango el makande liso likelele akan nzinga muninga ya DG Guilin Mukasa Matondo société immobilière foncière électronique ingénieur fiscal à la chef de logistique na Senumed
Ludovic Nzinga fratresse mobimba voilà ba bazana posa ba imagerie bwana posa bo somba babilo dra ba essuie main babilo ka misala bwana posa bozwa ba radiologie bwana posa bozwa microscope bo contacter ngana numéro na pesa bino Ludovic Nzinga tozonga pa moko matera abetela biso musique boyo keza maxi single là so 4 chants pamba mais eza suka eza toyo ejali yanga ite soki okoti temekene kotuna mama nakola munene nabotama na 5 kilo 800 au 5 kilo 800 5 kilo 800 tu ko bimakala te mais toi na posa confirmation ya Junior Baometo obomi batu mabe elikana ngai azuka epai na yo sika moto ya kufaka moto azangaka te yonga mawa Junior Baometo yoga mawa Ben Willy le Gabonais yoga mawa. Merci. Live bongo gars central sana I love you Ben Willy mon amour maestro sepelaka sakazo pesako chalia zo comprendre atombola mosapi bali mwezala gelengi sakazo linga moto sokolo bi je t'aime pas zongizelo de long jam nakupenda sana Ben Willy. Elle m'a quand se retrouver dans ça on a donc c'est chef d'œuvre ya muyembi ya bayembi ya boy vraiment faut se pilato soutenir artiste na biso materazi ba finga ba kumisa e bandara na se ezomata je na propre bo talent ya zo yemba kitoko boy oleki na nini mabe ya kongunde yango mikolo to boka batebele to sola te do